Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Esengo ya koyeba ke boza tellement ebele ya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 en mode rétrospective. Sélection ya mokola lelo et salami na Gelor Tawaba. Semaine eleki ezalaki très chargée comme d'habitude pour le chef de l'État, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cellule nationale des renseignements financiers, ezwaki esika na yango ya sika en lieu et place ya appartement, na hôtel de monnaie na banque centrale esika wapi bazalaki kofutela. En début de semaine, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki ye moko ko inaugurer immeuble oyo de 5 étages rénové, cellule oyo ezwaki mission ya ko recueillir pe ko traiter ba renseignements financiers sur ba blanchissement ya ba capitaux, financement ya terrorisme, pe prolifération ya ba armes ya destruction massive. Émissaire moko ya président angolais Joao Lourenço ya mbamaki na cité ya Union africaine na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre angolais des affaires étrangères, ayaki kosalela chef de l'État ya RDC restitution ya ba activité menée na président angolais, médiateur désigné na Union africaine na cadre ya processus ya Luanda conformément na ba résolution ya sommet ya Union africaine na mois de février eleki. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, plus de 5000 femmes ya ba différentes couches sociales pe corps de métiers bakutanaki na chef de l'État Papa ya bana ya Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na palais du peuple. Contrairement na ba défilé na Maputa, ba femme ba inova kimbula oyo ba préféré ki ko échanger na mokonzi ya mboka sur ba question lié na ba condition ya ba femme pe promotion ya ba droit na bango. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki lisusu présent na cérémonie ya audience publique solennelle ya rentrée judiciaire 2023-2024 ya cour des comptes na salle des banquets na palais du peuple esika wapi na occasion premier président ya cour des comptes apesaki na président de la République chef de l'État magistrat suprême ainsi que président de l'Assemblée nationale et président du Sénat rapport et exercice 2020-2021 conformément na mibeko ya mboka. En séjour na Kinshasa, délégation ya Conseil de sécurité ya Nations Unies conduite na ambassadeur ya France pe ya Gabon na Nations Unies bayambamaki na cité ya Union africaine na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba diplomate onisien représentant ba pays membres pe ba pays non membres permanent ya Conseil de sécurité ba échangeaki na Mukontombolo Fachi Beton sur ba question o yesengeli po na koluka ba voies moyens ya commettre fin na guerre na est ya République démocratique du Congo pe lisusu makambo etali processus électoral en cours. Voilà pourquoi on l'appelle Fachi Beton, les bétons de la République, toujours debout po na koluka bonheur ya peuple na ye boinde zalaka kejo. Délégation ya Conseil de sécurité ya Nations Unies basilisaki mission na bango lobi eleki na République démocratique du Congo esengeli boye baki délégation ezalaki conduite conjointement na Nicolas ambassadeur français oya représentaki ba pays membre ya Conseil de sécurité ya Nations Unies pe ambassadeur Michel Xavier Biang représentant ya ba pays non permanent ya Conseil de sécurité. Après avoir palpé du doigt ba réalité sur situation sécuritaire pe humanitaire na est République démocratique du Congo, les deux ambassadeurs onisiens basalaki point ya mission na bango au cours ya conférence de presse organisée na Goma na présence ya Bintou Keita, représentante spéciale ya secrétaire général et organisation ya Nations Unies na République démocratique du Congo. En rapport na incursion ya armée rwandaise na mabele ya République démocratique du Congo pe ya ba groupe terroriste M23, ambassadeur ya France indikaki que dossier ezali en étude dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est clair, c'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend, et troisièmement, il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu
et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Natour Naye, ambassadeur ya Gabon na Nations Unies, atalisaki ke esengeli koede République démocratique du Congo pour na ko faire face na crise humanitaire oyo ezali ko se vivre na est ya mboka causée par exploitation illicite ya ba richesse ya Congo. Des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide parvienne à ceux qui ont besoin. Ah oui, na nyonso oyo il faudrait que saluer Belfort ya diplomatie agissante ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a réussir ko dévoiler face diabolique ya Rwanda na ba niveau nyonso ezala sur le plan continental, ezala sur le plan international. Yo. Comme prévu, na initiative ya ba parti politique SID ya Martin Fayulu, LGD ya Augustin Matata Mponyo, paix ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Tshapwe, tous membres de l'opposition politique congolaise, marche dite patriotique et salamaki kitoko avec un pacte paix idéologie lobieleki pour na ko dénoncer guerre d'agression injuste ya Rwanda où yazali ko mené via rébellion M23 na partie est de la République démocratique du Congo. Kolongwa na point de départ où ezalaki rond-point Ngaba, nzela ambiance ezalaki au rendez-vous. Quelques militants y a pas parti politique ayant pris part dans un rassemblement pour la marche contre guerre ya M23, basalaki communication oyo. C'est pour nous un devoir, une obligation de nous engager dans une lutte sans merci pour relever les défis que nous lance le Rwanda et les pays de la communauté de l'État de l'Est. Tous nos militaires qui sont au front, nous les soutenons, nous sommes de cœur avec eux. Et nous disons non aussi à l'EAC. Ali Bokoko, l'Afrique match à 2023 pour gagner mon Bini. Et Ali Bitumba, reconquête et intégrité territoriale. Ma force au EAC et continent Mboka. Torobundisango lobby, Obima, Baroboya. Okangelo, on est Sibino. C'est un symbole du Rwanda et donc cette marche constitue un soutien formel mais aussi une interpellation à la communauté internationale qui ne peut pas laisser un pays agresser un autre à travers un mouvement et réputé être rebelle, mais en réalité c'est un mouvement qui est soutenu par Initialement prévu na stade Cardinal Malula, point de chité Yakiko Salama, na stade Tata Raphaël. Après quelques heures ya marche, ba accrochage ezalaki signalé na quelques militants ya IDPSP ya Palou na niveau ya commune ya Limete. Prenant parole Liboso, ya ba militants ya 3 partis organisateurs, président ya SID Martin Fayulu a sepelaki makasi na bon déroulement ya manifestation oyo. Liboso Tobanda, Koloba, Nalingi, Bobete, la police nationale, Maboko, Maboko. Commandant, quoi les cas, Maxime Bendele Yamboka, Soki Tolagaboye, Tokobi Mamboka na biso musika, eza boyete.
Pour le président YSID, parti au pouvoir IDPS, et Sengelaki pe ba marché et longo na bango pour soutenir ba militaires en guerre contre ennemi oyosi ayebani Rwanda. Kasi lokola basalaki angote Martin Fayulu alobaki boye. Mais baninga ya UDPS koko wolo na bango. Wolo baninga ya UDPS. Félix Tshisekedi ayebisa ba membre na ye oyo ezali likambo ya ekolo ezali likambo ya mabele ezali likambo te moto akowelela moto oyo aza na nzela oyo peuple alingi amiwelisaka te eza boye te kejo oui. Commissariat de la police ya ville ya Kinshasa bachaki maboko na plusieurs bandes ya présumés criminels pe ben civique ya genre nyonso. Parmi batu oyo bakangaki Darius Maba Mukika ye bakangaki ye le 9 février leki na Super Lemba na mupiku ya carte d'électeur vierge oyo utaki nango na cité ya Masamuna na Masimanimba na province ya Kwilu Yokali Solo. Son frère en la personne de M. Kenda Mambungu Kelvin, chef du centre d'enrôlement de la CENI Kabanakamu à Masamuna, où un vol de cartes d'électeurs a été constaté, dont le nommé Nzola Stanley fut suspecté d'être l'auteur de ce vol et qui a pris la fuite pour Kinshasa après le forfait. C'est pourquoi son frère l'a mandaté pour venir le chercher à Kinshasa. Lors de sa rencontre avec le soi-disant Stanley, ce dernier, c'est-à-dire le suspect Stanley, lui a remis un colis contenant les effets de la CENI évoqués si haut, le même jour de son interpellation, alors que le suspect Stanley s'est éclipsé. Il a été saisi entre ses mains 131 cartes d'électeurs vierges, 4 cartes d'électeurs imprimées. Bantu mususu bakangamaki na ba documents illégaux, bango bamipesa na tracasserie ya ba chauffeur taxi. Pour bien réussir leur forfait, ils se sont permis de scanner un bulletin de service valant ordre de mission sous la signature du commissaire provincial de la police civile de Kinshasa, en prenant soin d'y amener la liste de leurs noms. Ainsi, ils circulent à travers la ville-province de Kinshasa en vue d'interpeller les chauffeurs de taxi. Bamisusu bango basala groupe oyo banlevaka batu mingi ba expatrié kasi tango bazwamaki moko na bango akosanaki maladi la police adobi waya bamemi eti na hôpital ya Kanlufungula kuna esika bazali kopesa ye soin kasi sous surveillance très protégée ya la police ya ville ya Kinshasa. Cette bande a excellé dans le kidnapping des sujets expatriés, principalement le Libanais, à bord d'une voiture Toyota IST de couleur grise qui, chemin faisant, sont maltraités et abandonnés après être dépossédés de fonds et effets de valeur. Dans leurs opérations répréhensibles, les premiers, c'est-à-dire le policier, se fait passer pour commissaire de la police nationale congolaise. Et le second, ici présent, pourtant civil de son état, se fait passer pour sous-commissaire. L'élément général Silvano Kasongo bakangaki également 17 chefs de bande oyo babengaka bakuluna bango ba operaka na ba machette pe bazali auteur ya ba crime ebele. Nena kimaka ni makasisi. Kwa ngabe mukilete kanga. Kwa sala be mabe.
Ah oui, ndenga kaka eloba général Silvano Kasongo akolemba bangote azali toujours debout pour na commettre fin na ba série ya insécurité awa na ville province ya Kinshasa boinde zalaka. Kejo soki ba prédécesseur na ye bakokaki korelever défi ya kosangisa bana UDPS te na parti oyo ya mboka esengeli boyeba kelobi eleki mpona korelever défi ya survie ya parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle. Augustin Kabuya AK47, actuel secrétaire général ya UDPS, azwaki courageusement bonne direction susceptible pour na relancer concorde entre ba fille et ba fils ya parti au pouvoir na ville historique oyo ville ya Kananga. Uji wa mbabwani fajulenga ko Kasai Central uji mumulenga kumoyi wenda nijibante lejani muntu kanoshimi nito chiseke jimu fio mubukalenga kenu munwezele chintu to muntu amwene jishima neno batangila kacha kumubutu kakutu kwanje kuikala programme wa développement wa espace Grand Kasai to. Fini ba division interne na Kananga, comité fédéral ezali obele moko pe ezali soudé lokola moto moko pona kobunda na tina ya réélection ya président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wanande ezali maloba ya AK47 CG Augustin Kabuya liboso ya foule immense oyo bayaki kolanda meeting na ye. Batatu ei bamamo ei muntu kalukunu ambila malu ajishimanashi muntu kanushimi bwalu na shabu moto ewewu uji elektora wa benda wa fachi beton bilibande lejani jitu kujamba sungula kwena mwakwenze. En rapport à l'élection présidentielle, il y a 2023, AK47 a rappelé à la population, il y a Kasai Central qui est électorat, il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndenge ba résultat il y a 2018 et démontaki yango. Alors mutu mokote ako sabango ba continuer na même élan pour na kopesa na mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba second mandat afin que asilisa vision na ye Pote Congo ekende liboso boinde zalaka. Kejo libante leje bimpani neno nujini chakwa kuikala mubobu mwa ni bana betu bampulushi ni basalai nujibante lejani wachinani ndonda ipimpa we ntelejai. Na limbola po oyo tozomona na EPST ko makamususu bato bakomi kopesa basangu ya lokuta mbongo ezali na Ekiti tozalaki na Mbwela mbongo ezali na Ekiti mbongo ezali mais ba dossier oyo ya mois de novembre décembre basi bazongisa yango nazolobawa ministre ya finance azoyoka ministre ya finance a signé au pays moko te pona novembre décembre nde tozwi yango toza ko réengager yango tokende kotika yango na procédure d'urgence. Ça sera le cas avec janvier et février 2023. Boyebi bino nyonso ke paiement nyonso soke comme le 31 décembre et futamite et futamaka lisusu te bazongisa yango na ministère a réengagé azongisi yango, ce qui n'a pas été fait parce que le sous-geste était malade, l'intérimaire l'attendait. Mais wana ezali biloko tomoni ke et on peut biso mindondo biso moko ba syndicaliste intersyndical délégation syndicale tozwi ba dossier wana na maboko excellence akosunga biso a signé yango na procédure d'urgence to mema yango pour que bandeko ba agent boza la kimia pardon mbongo elinga makelele te boza la kimia au courant mikolo yawa on va vous donner l'information chaque fois que étape il y a dossier kokoma. Il n'y a personne qui a le monopole des démarches. Dossier Tozu Yango, ministre a signé. En tout cas, dans les jours qui viennent, Mbongo wana tokozwa. To lobite que
tomber en annulation que Bokozayasou bon hôtel. Non. Il y a déjà les contre ça. Ces questions, il y a procédure administrative, il y a loi et finance, nous devons respecter ça. Mbongo waneza ya biso tokozwa yango. Et loko ya mutuya l'information auto pesa surtout naba gens naba fonctionnaires et services centraux comme ya enseignants nyos ya République démocratique du Congo. Tokzala ki na mbwela. Tokendeki kosala évaluation ya auto yokanaki na l'état. To sali évaluation, to moni oye salami, to tali oye salamité. Na oye salamité, na oye salami, ba résultat nango ezali. Mais ezali boy. Prime oyo, lelo soki to komi ko betana, oya eyeze ba yibi ba, c'est parce que ba futa kango na ndenge ya mad lokola travaux intensifs. Mais to yokani déjà à partir d'avril. Prime oyo ezako kota na rémunération, service central modèle bozulaka Lukubama. Et vous avez donc comme il y a un état liquidatif. Et vous avez mal de thé. Même chez les enseignants. Au mois d'avril, tu as bitumbakuna, tu bundi, tu arraché, moi tu peux encore publicité sinon bamuso bakoyoka likunya. Mais comprenez que moi les ambaloyo ezalaki ya pamba te. Prime enseignant nyonso botala na mois d'avril. Ah non, intersyndical, délégation syndicale, total avril. Mais en tout cas, pas de démarche que les gens vous disent on a été faire ceci. Oh, non, 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 non. Tozo landa, botika biloko, yako kosaka baninga, yako pesaka fausse information, yako débat kondi ba to saka bango te sandeko. Hein? Nous sommes des agents, tous ça fonctionnaires, d'accord, mais nous devons respecter quand même l'autorité. Après Kolokoso, Fatundu, Kikwit, Idiofwa, Gungu, Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu Fumupa a Komagi Weekend Eleki, na Bulungu toujours na cadre ya tournée na ye na Grand Bandundu et Sigawapi, population et Bombelakie accueille moko digne na ron na ye. Population et accompagné qui Fumupa Tina tribune Mama Mayuma et Sikawapi ancien locataire ya primature a invité la population ya Bulungu ba se méfier na ba promesse pe ba accordé ba chèque en blanté na ba politicien lors ya ba prochain scrutin mais plutôt isengeli na bango ba exiger na ba politicien wana ba offre politique crédible pe susceptible ya ko booster développement ya secteur na bango. Initiateur ya Nouvel Élan expliqua qu'il par ailleurs ba raison ya tourner na ye oyo ezali ko consister na ko s'enquérir na ba conditions de vie ya population oyo bazali confronté na ba réalité ya terrain avec ba projet politique moko ya sika pour na kosilisa ba conflit foncier et loko ememi conflit teke yaka na Kwamut na province ya Mai Ndombe. Kejo
La police ya province ya Okatanga batie maboko na 26 personnes oyo bazali komona au total ba présumé bandi armé oyo bazali répartis en 5 groupes différents. Neti awa groupe oyo bazali 5 mibali pe mwasi moko oyo azali policière. Bango bazali na ba ramification ti na partie est ya mboka, plus précisément na Uvira. Bango bazui bango na 2 armes, 3 chargeurs, 92 munitions pe jeep Vanguard moko ya noir. Trésor Katala ye asalaka en collaboration na groupe ya Kabengele Hotel ya Baka et Belé la Lubumbashi pe ya évasion moko na ba centre pénitentiaire. Groupe mususu o bozali komona bango bayibaka kaka bexpatrié pe babomaka batu na ndenge ya kosakana te soki babomio bakati yo mike batie nzoto na basak pe bake kobwaka yango na route ya contournement. Bango bazui bango na arme moko 5 chargeurs, 59 munitions pe 2 véhicules oyo bozali komona oyo batikali. Bango bazali bakuluna oyo banyokola population ya Lubumbashi, bango ba operaka na ba machete. Très satisfait na misala ya la police, gouverneur ya province Jacques Kiabula Katwe a communiqué ki boye. Je félicite tous les services de sécurité parce que il y a quelques jours, nous avons été traumatisés par la cruauté de ces jeunes gens qui ont dû causer du tort à notre société et par conséquent même créer la panique. On a commencé à constater des morts en cascade, des gens mis dans des sacs, tout ça. Mais d'emblée, nous pensons que la population doit être aussi très vigilante. D'ailleurs, pour arriver à mettre la main sur ces gens, nous avons bénéficié de la collaboration de la population et nous voudrons que la population continue à collaborer avec les services de sécurité, dénonce des criminels pour que nous puissions éradiquer ces phénomènes dans notre ville. Ah oui, Boende Zalaka esengeli na moko à répondre na ba acte na ye liboso ya justice. Eke yo! Pas de problème, alors je vais vous trouver une parcelle peut-être, c'est bon. Et puis on va parler avec mon ami de famille. Et puis ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ton numéro, ok? Mon numéro. Regardez la série. Ah, mon numéro. Oui. Famille, je t'ai donné mon numéro. Hein? Donc mon numéro de téléphone, est-ce que je te donne mon téléphone plutôt, mon téléphone? Mais, je vais mon téléphone en fait. Les bords. Ah, non, les tu n'as bien mis Macron. Tu captes mon téléphone? Bon, madame, côté, hein? S'il vous plaît. Appelez mon téléphone en fait. Et bon, comme ça. On a appelé mon téléphone s'il vous plaît. Bien là pour Mamadou. Bah, il est bien là quand tu vas aller Monsieur. Oui. Bien aimé pour Madou. Tu peux y aller. Monsieur. Personne ne bouge. Bien oui. Je ne vois plus mon téléphone en fait. Le numéro de Brigitte était à l'intérieur, le numéro de Fachi était à l'intérieur, le numéro de Kabila. Et surtout le numéro de Kagame de Paul. Bah bébé, tu n'as jamais raté. Ikeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.